dalinga pena to travailler nga petit na yo na meka royemba dalinga na ya parler to no travailler OK intéressant ai nga petit na yemba nano royemba nini ale yemba bibi yokanga na zembeli yo pona lona kili kuzi nanda koyapa mopepe akaina ebukaki yango nga na boule na beta tété tété ya tabule mais massa on a kirikou c'est à tous ma belle tiens on pose nan tété adieu tété adieu tété ozi ngo kuna likolo kitana se yanga na yo esili nalongoli pe motema pona yebi eleki Mesdames, Messieurs, Mpoutouleo commence avec un grand plaisir. Nous sommes de retour, bien sûr, concernant l'actualité musicale. Aujourd'hui encore, on va parler musique. Ben oui, musique, parce que c'est la musique. On avait dit Mpoutouleo reste une émission socio-culturelle. On a fait de notre mieux pour l'ouvrir. Je le dis et je ne cesserai de le dire pour essayer, bien sûr, de recevoir tout le monde qui essaye d'exceller, bien sûr, ou encore qui excelle déjà dans les différents domaines. Donc voilà, aujourd'hui on va recevoir un artiste et musicien qui pour une certaine génération serait quelqu'un qu'on va présenter, mais pour une grande génération c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. Lui, c'est Serge Mabiala Mfumu Yabandinga. Il a traversé le groupe Wenge Musica Maison Mère, il a immergé là-bas jusqu'à 2004. Il était là au début de l'histoire, il était là Serge Mabiala et puis il est parti chez les Marquis. Aujourd'hui il évolue seul. Avec lui, on va savoir qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait de sa musique. Qu'est-ce que Serge Mabiala a fait de sa très belle voix. Mais comme vous le savez avec moi, il vient de sortir un home acoustique, comme on a eu l'habitude de le dire, un home acoustique. Et on va parler aussi de ça. Mais pour un début, on va parler d'abord de qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Serge Mabiala, bonjour. Bonjour, Popol. Bonne santé. Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, on est là. Et ça, c'est un plaisir et aujourd'hui on a Platon Mpoutouleo. Merci. Parce que c'est important. C'est pour la tourne émission. Merci. On cadre bien et puis classe quoi. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas hésité de venir quoi. Voilà, merci infiniment. Merci à la grande équipe. Bateau tout basala qui émission ils à la bouille. Mais Serge Mabiala a une période d'immense bonheur que tu traverses ça. Nabino na Wenge Musica Maison Mère. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui de Wenge Musica Maison Mère? Non mais je garde toujours un bon souvenir parce que Wenge ezali palin ezaka neti soki mwana oyo akola na ndako na bango et comme na niveau mobo so akoli aolinga bima akende abala azwa mwasi na yakenda quoi c'est-à-dire histoire wana neti bana oyo bakenda koluka vie libanda donc bali mwasi nanga et puis nakenda mais Maison Mère za palin donc on garde toujours de bons souvenirs. Le bon yemoko venabino igwe. Parce que venini aux allons le contact des akaka navier. Voilà la pire vie, za papa azali vie nangai. Ba bon souvenir ça toujours ya bien donc yekutu na ko clasher ma bête. OK. Pour ça papa azali vie quoi. Attends sur la telelo mais on est toujours ensemble en esprit. Ok, toujours, okay. Toujours, ouais. Serge Mabiala, dans Wenge Musica Maison Mère, moi je parle de la formule package Wenge. C'est-à-dire que quand il y avait Serge Mabiala qui chantait, il y avait Lacoste, il y avait Ferrigola, il y avait Judété, il y avait Babindombe, il y avait qui j'ai pas cité. On était beaucoup na Wenge ouais Bandeli on a Lacoste, Lacoste, japonais.
voilà Céléo non bon attaque chant Babindombe Boano Babindombe ouais Babindombe JDT fait les chairs de poule Lacoste et puis qui encore Adjane Sotangi ouais tango Boano Yemba wana boyemba bino tout ouais mais phénomène Igwe avant de pena bengi Serge Mabiala mfumu ya bandinga ouais mfumu ya bandinga so ntobani no na wingi ndi bolana wana ndingi ya laiso muku tindi ya lai mystique mais oui rabna tali olobi fumu ya bandinga mais fumu ya bandinga ça par rapport à savoir donc akika na rep mo boye elo mo za salama ba masa ba ko so ngo penate en plus jour ngo na ba na ka mo retard bon retard ka pour na transport akini bi ka ne ba service za la gati ta on a yé via le plan ngo bon tout ça na Mabiala mekango ta on a mekiango na ebisio la samba e ganga na niveau moko laisse tomber maman via le Serge Mabiala fumu wa bandinga les jours là via pesanga Serge Mabiala fumu wa bandinga et puis ebisi ba master moni na on a mouvement deuxième fois ton ya solo ya Serge Mabiala et puis il faut y avoir tout donc on a besoin de meilleur souvenir quoi tango le roi de la forêt moko roi abengi roi parce que fumu za roi ouais fumu mokonzi roi bien sûr na maison mais beaucoup mais ba roi mi balé mais on dirait parce que yem da bâti bon naturel roi prince voilà naturel roi prince quelque sorte donc obigi vivre ram dans un prince petit petit comme nzoka na maison mais prince pas ala yem to lobi ngo ngata donc to chalo le roi yo boy to comparé na wana ba vite comparé na wana ati le roi abengi fumu donc akaboli ou akaboli reine na yo parce que maison mais ça les entreprises et l'on a bon le lobby akabolu reine nanga et l'on a super la vie na biso parce que à partir de la gloire nae na ba petit nae OK yango mon lelo so tali bien na biso tokinda ba toi au sala makambo la plupart des bana maison mère OK ou qui soit petit plan plein kangi azomona donc parce que vie azo partager gloire nae na ba petit nae mais ba vie muso partager la gloire terre. Ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais pour d'autres artistes. On a question. Mais tant qu'on va partager gloire en ayo. Mais Serge Mabiala on dirait on doit suivre le Kwangote. On dirait Hollanda qui est le Kwangote. Pas fouya Wenge Zalaï Pena. C'est vrai qu'il y avait le prince Mabiala. Mais succès na Wenge Zalaï qui. Oui, j'étais pas ça là. Oui, mais on dit mais mon toi bien un fou moi. Yo moko quand même. Ndimango humblement bien sûr merci merci tant on va passer au succès va passer au makamwana mais makamwango c'est un bel Hollanda qui a monté on doit toujours réservé toujours comme ils ont ça c'est c'était pour Dieu à quoi en fait bon ezaka likambotan c'est vrai là likambotan mon mutapé tant papa botarabana bana tout barande monter bana msuba chaud bana msuba réservé bana msuba comprendre mais ngai eza qui réservé teto qui yumato nité ngai na nga moins bavarde na mutu na lo mingi té mais il y a du talent il y a aussi opportunité à resala boulot et sali OK mais ce que moni to zo na ba nen to mapena té parce que tout ça ba pour ça sauter devant OK c'est-à-dire bato ba miser bato ba tcha ba moyen na misala obsto yebi bacha ba moyen bacha pena makambu ke Serge Mabiala neni petna yamba bien tala nini yango sala studio sala boy c'est ça qui nous manque pour l'instant d'accord bato ba tindika biso liboso bazati mais batortini game na ozonga nango wana tu as eu à travailler quand même avec Ozemono na oyanango après oui mais tant longwe maison mère tant botiki pe les marquis après que osali ba makambo yo mo bo travailler na Ozé tozonga mais Serge bino bato bozara na ba belle voix bato ba royemba vous êtes réputé d'être capricieux yango carrière na bino esimba rapena mingité bozala trop na ba caprice ngana eboyemba il faut na zela mutoya moi tu que côté na yamoke bomarabino parce que t'as non silence il y a Serge Mabiala obigi roi arenyaka bana mukola comme roi tia kokufa bien sûr mais ndenge ba tia ki roi orenya mon renyango ezu pose et teleminango pour mon côté na makamu susu non mais justement likambolobi wana likambo kozela on na mega kozela bato
yango moni esala init moi ta mort. OK. Au moins il mikolo na sala wana ta telemi. Ba on me telemi. Nga moko na tie esprit. Po na moni na musique yango soko ze la bateau ba salela yo. Ozela za petit carré esili. Mais nga moko na tie na boule bonke na talent, na voix et puis banzembo ezali. Na bande ko sala disque on a banda depuis 2012. Je m'en souviens. Signal sonore. Na sala 4 chansons na générique. Banda na banda. Disque c'est là, na sala ba selling, na sala tout ça na studio. Oui. Mais koluka muto ya kobimisango na ba CD na ba nini, ozomona. Na zo temps. Heureusement, na frère na moko qui habite à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ouais. Masana ngai Esther Tassika Zali, Yamanti à production, Yamanti à Simao. Non, vraiment, moi je crois à ton talent, ton talent quoi. Abibo, tout ça, le système, il y a la scène est loco moko. Ok. Il y a un moni, année passée, on a tout ça, il moko, Kingarara. Oui. Clip moko, tout ça, on a YouTube. Ouais. Après, j'ai eu temps. Tant que confinement et salami, ba frère na bande ko batiki biso na inspiré et sur eloko ya nini ya corona. Ya corona. Ça eloko corona, on a qui on a acide. Après, ndé na yo sala sko acoustique. Ouais, acoustique homme acoustique sur le Belango. Voilà. Na ningi to zonga un peu moké na maison mère. Serge Mabela na maison mère. C'était quoi le rôle de Serge Mabela na maison mère? Non, mais ça, je m'appelle les rôles, c'était chanteur, deuxième voix et tout, hein. Chanteur. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que on n'exploitait pas trop Nabaker, la voix de Serge Mabela, on exploitait plus Babindombe? Non, Nabaker. Bon, on a Nabaker. C'est tout ça, Nabaker. Oui, mais la voix qui. Yo. Oh, Banoke, non, on était moi. Serge Mabela, on a la ligne. Toutes les lignes là, on a la ligne. Après V, ayo yemba na kati. Alandi na ba ligne on a la salle. Oh OK, ouais. En fait, on a la témoin témoin, OK. On a la salle témoin, après vie ayo yemba na témoin on a la salle li. OK. Ça c'est des choses qui est vrai quoi. Mais tu penses pas que na exercice ou on de salaire tant souté que voya Serge Mabela les ala mingi présente na backer. Parce que ce qui yoche ouera leki, ouera kotiwana, c'est que yo non, mais c'est normal parce qu'il y a un leader, il y a un mouvement, il faut trop lead, il faut pas trop. Mais on a peut-être mon cœur, mon cœur, mon avenir, on a quand même. Zébélé. Ah là là, Zébélé. Yahweh, papa. Yahweh, yo motokela likolo na se. Yahweh, yo motokela bambisi na maye kochola. C'est belé tellement donc. Non, le monde a Willy Likayo. Willy Likaya. Willy Likayo, OK. Willy Likaya, OK, mo bembo. Yo tikinga na nako na yebi yo kozonga. Mosala na yo ezali lokola touriste. Lelo yo nakini lobi pe na poto. Yoko kende motema mako beteke. Shushu ya bolingo azali se kozelanga. Nakobanga nokina yo kansangwa mabe. Ebebi santima nakoma malheureuse. Libolingo soki bakoti na kana pose na tindela yo. Na mosike pa yo zali. Oyebate na motema nanga ekoma nangwa mertim pototi kalina mosika wili kuna epai yozali nakobanga nokina ya kozanga yo ponga na lukaka tobotata mwana oya zala souvenir ya bolingwanga na yo. Serge Mabela, mesdames, messieurs, c'est l'invité de Mputuleo bato barata ba général. Non, biso kola bien na ba wenge na biso boy. Tala ba chanteur na biso. Ah ouais. C'est-à-dire OK la samba, OK BCBG boana makambo. Wana bato ba yemba une très 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 belle voix. Je pense que bato ba tala biso ba contredire ngate. Mais Serge Mabela a évolué très bien na wenge musique à maison mère.
bosali tant beaucoup sala bosali makambo beaucoup sala mais est-ce que de toi-même personnellement est-ce que tu te dis que il y a un loko musuta mususu o etikala ki to sala te na wenge na regeta ki fay to sala ngo tema to sala toi nga pena na regeta te na regeta rien na wenge parce que to sala tout presque oni na ta na biso to sala tout boni baloba ke yo sali ta na yo faut tika baninga musuba o sala pe la suite quoi donc voilà o nga na sala ba baninga musuba ya na sima. En tout cas, je regrette rien. La voix correspond plus surtout que na mingi na vena so kes. Ouais. Qui est terminé to kena kuna mais elo ni salo betana wenge ke na Victoria. Pour nous bon, en tout cas, ez a coïncidence. Non na roba neni. Ngana wera, na vena ngawera tukutana neni. Tukutana biso betana le ville domoro ya wenge. Ezaka na Safribat. Le orchestre est sur côté Vénézica. Tu peux lever les rideaux. Ok. J'aimais bien vraiment Werason. Werason a rolingé. N'a pas fanatique na ye. Yembeli na ye. Marque na ye ozala banin. Na rolinga na zalana ye tukuta na to travaillaka. D'accord. Ok. Quand tu peux lever les rideaux, bah beti na bango. Wera beti première chanson, deuxième chanson, troisième, quatrième chanson à Pébi Mouké. En tout cas, la Luka qui vit. La Luka qui vit. Ok, na sima podium. Ah, il est bakota sima kuna banini. Na kina moni vie, balakiye, wasenga, na chiba. Pauvre wasenga qui se nomme repose en paix. Na chiba. En tout cas, là, j'étais poli. Ah, bonsoir, V. Bonsoir. V pas mon ami. J'étais sympa. En tout cas, V. Dalinga pena tout travailler. Nga petit na yo na meka royemba. Dalinga na ya parler tout le travailler. Ok. Aipsinga pitnanga yemba nano. Yemba nini ale? Na yemba. Bibi yokanga na zembelio pona lona kili kunzi nanda koyapa mopepe akaina ebukaki yango. Vous comprenez? Vous kalo achana tade. Le roi des nzembo mais achanga anti vocal. D'accord. Atali wa senga senga pechanga zemba bien. Ok. Mbalamongo via pesinga adresse. Donc dans l'époque, yo au travers de ana ouera déjà. Vous avez ana vie. Kasi dazo speaker ngi tukutana na ye. Ok. Maman ebisi senga. Pechanga zemba bien. Mbalamongo via pesinga adresse. Ay pesina ngai ngana ovana na sérieux ovana centre comment ça s'appelle encore? Na ma campagne ouais. Na ma campagne adresse ba vana venu mona Papa Wemba. Oui. Avenue La Forêt. De la Forêt. Wontina oui, la comme roi de la forêt. Pourquoi on a venu na Papa Wemba avenue La Forêt. Il y a un centre commercial dans ma campagne au Matiboué. Voilà. Tant que na yewana, il y a un rendez-vous mardi. Mardi, na ke, il y a 16h comme ça, na kepe banin. Tant que na porte, santina na papa yengana papa yengana te soza azaka katilelo. Azali tilelo. Na petit porte, mtafona la porte gi petit frère na ye. OK. Or que vie na veranda a tala mamuto na porte donc la guia ba ngate moya kotsanga ezati oui masa yo neni hotel bingai mabiala Serge mabiala via pesenga rendez-vous na ya tukutana na ye bon loi ba ngate aboy kotsanga rappel moi aussi na ko insister ba mo vie atuni gi wana nani Guy Abisi jeune moya wa banini abiki opesa rendez-vous abisi via abisi ibisa kocha mutu tana koti mutu abitika pire petit ba mo wera benga pire petit ce jour-là. OK. Benga pire petit. OK. Tana koti prefana mona vela ngansone na gondo kilote torsini makolongulu. Pour faire une petite parler chez pour chez relax makolongulu torsini ba on a permis à tout gi mbokali azap mbokali ça dit Burkina Faso voilà c'est là Burkina Faso va na pas na mbokali a phasé abisi ibsa la muka mbokali a yana guitare du coup c'est parti
mbala moko relation ngana bobani vie et bandi wana bobani koyemba bobani pesa bobani koyemba banzembo yo tu écris les chansons ouais bobani koyemba banzembo beaucoup ma bobo ale ko wana bandi koyemba tout de suite mais on travaillait mais balamusi mbokalia betakita tant balamusi c'est pour faire quelque chose balamusi qui était pour bon beta ma solo ouais tu vas travailler mbamo tant mboka ye du coup tu vas travailler ouais tu vas travailler nini tekasi ka banzembo zebele utaemba quelle est pour nangina to l'étape ya wenge musique mais wana quelle est la chanson de Wera qui t'a vraiment marqué banzembo ebele ya Wera we markanga moko ya Nikide. OK. Yo bebisi confiance na ngai mwana oyo tongo etaneli ngai ebele ya makambo lokola okei opepesa ntango fote na ngai te fote na yo moko amwaye lubana yoka Zobran. Donc oui. Serge Mabella, vous avez eu à travailler avec Wera Son, après Wera, Oyepoto, beaucoup de réalités. Mais par contre, avant de travailler à Wera, on a travaillé dans des pichos. Savané. D'accord. On a des pichos Savané, on a pas avait c'est les boules, Blaise Boule. OK. Après, on n'avait pas de la forêt. On a à la recherche de la lumière kaka. À la recherche de la lumière papa na ngai. Entre temps, tant tu travailles à Wera, ça n'a pas Wera, ve kotsanga mouvement. Et le gouvernement sanga petna zala calme un jour au CP là. D'accord. Donc boule yo okotara maison mère wenge de l'ensemble. Boule zalaki sunanga na lingana bulango batbaye bangote. À la recherche de la lumière comme à la lumière. Et bimara loko wana et bima. Et on m'a vu ngai parce que après ça un tremplin. Vraiment ouais. Mais tant au Yepoto Serge yotika na poto va na poto makambeleka na kinto ebinde ni makambeleka ova na poto après tu as adhéré poto 3 fois. Si non non makambuya les 3 fois. Non attends on yepena potika la installation tika lo kombi ko vanda. Mais le besoin d'adhérer les marquis. Est-ce que c'est qui fort? Est-ce qu'il fallait que côté les marquis? Est-ce qu'il non mais les marquis bangba lukanga. OK. Les marquis bangba lukanga baina boule qu'il fallait basala batika la banini. Mais qui ba massa bana Paris ngai japonais pauvre Mich qui son nom repose en paix. Mais qui ba massa bana Paris ta le mouvement bango ba ko adhérer mbala moko. D'accord. Osomona. Et puis ngala kuta mbala moko parce que ne tous les bateaux solo là ba zayi bongote. D'accord, OK. Il y a un premier concert là bango ngala betate. La petite pour toujours sur la BNT. D'accord. Par rapport à la clause. Par rapport à la clause, ouais. D'accord. Okay. Et puis deuxième concert, ils ont na Belgique. Nous avons un producteur. OK. Ferré na ba massa Ferré na J de na Bill Clinton, ba bité concert oyo. Tout. Bo benga Serge Mabella. Ba si producteur a benga to solo là. C'est-à-dire concert wana na beta. Parce que vous êtes une entreprise en pleine croissance, Vision Max est votre partenaire de référence et vous propose une gamme de produits adaptés à vos besoins. Toute une entreprise, quelle que soit son activité ou sa taille, a besoin d'optimiser ses processus de gestion et d'améliorer sa relation clientèle. Votre application est disponible dans votre smartphone, tablette et PC. Notre adresse email est le contact@visionmax.fr. Le numéro de téléphone c'est le 0033 62 45 29 662. Vision Max est votre partenaire pour l'avenir. En Belgique, c'est producteur toi asowananga. Donc tu oye mananke sabatu. Mais producteur mta foutu. Yo mona ba ko c'est beau solate. On était des poteaux, on était des frères. Mais courez les gâter parce que beaucoup y en a bien été. Non, mais ma solo la bango, la clarté. On a un peu réservé quoi. OK. La clarté. Mais oui quand même là, oui. Na parce que producteur il a besoin d'anga. Ouais, producteur il a besoin d'anga, anime ma condition d'anga, bah du coup on a MB. Voilà. Mais Mabella, en même temps, tu venais de sortir d'une histoire où ton grand frère Wera Son t'avait vraiment
sauvé, si on peut le permettre. Si on peut le dire. Si, il t'avait vraiment sauvé. Mais le fait de vouloir adhérer les marquis, et à mon point, pour un sentiment, il y a trahison. Mais trahison, parce que ngai na musicien, faut na beta musique. En plus, tant maman ça va ngai fait beaucoup là. Toujours na beta na tendance. Non, vive la musique attends. Vive la musique, on vient être boloko, via ça là y mouvement. Oui, na monia. Donc ça bine belé, na ba ça braza, na ba voilà. Kiki Fall, maman Malé, Kejo Star, c'est les Zino. On était nombreux. Jojo, Bainge, on prend. Attends, petit beaucoup, Omba, on a ensemble. Mais, ça, la idéologie en mouvement, c'est que la phase dans les marquis pour cacher un mouvement. Nga talisi bango makambo bango on était blague en fait ba so na bien té OK donc mon saki bango niti moi mpanzi pour la premier concert na bango mais je reviens sur ma question en fait quand tant bango batom les marquis ba contacter to kenon de lingito lo bango bongo mais est-ce que yo mon cousin na mon sentiment il y a trahison parce que outi wera to salo quand même bien il t'a sauvé d'un truc qui pouvait te coûter entrer le moment il y a vie na yo wera sauvé on a en mettant yo côté les marquis pendant que les marquis ba outé blessé wera na en fait na ko bande ni ngala musicien Paul et c'est quand tu musique bien ngana okende. OK. Est-ce que cela n'a vient à yo tant au côté mais na moment na so na vient nini parce que vient na kin ngana na poto ngata artiste mais sachant que obi que yo pendant temps ya poto na biso tout yeba ke olongwe maison mère te mais ba déplacer par rapport à les camps te Paul ngam ta déplacer ngata ngasa nini ngasa rien Paul je rien fait ça le côté Paul OK na sala eloko te. C'est tout ce que les gens disent que oui Rakimi ça yo ngana voyage normal bon respect et pas avec na rose la ingraté OK pour ver à jouer la même visa d'accord na ipoto a facilité mais na quand même na ndenge batu baya parce que dans la qui na infraction te OK muto akufaki pas na ngate d'accord muto akufaki na hôpital. OK mais petit nanga wana apika crise et pas nanga nanda kuna OK mais aki ebembete d'accord OK nga na petit wana na ketike pa na bango après ba même petit wana hôpital ba sali examen ba monike eza méningite d'accord alors soum to kufuna méningite nga za pour rien frère mais non mais attends osomona soit poison ou soit oui ça au moins ba nga ba accusé de quelque chose osomona donc ngai et là ba condamner na non assistance aux personnes en danger osomona mais non assistance comment déjà ma bien la tika na koto la tamo dimi non assistance wande ni poso longo de amuto ke hôpital et ça assistance déjà na rectifier bouquet na longo la tokena hôpital te parce que le temps après crise biso quand ça qui est une malade ndeke épilepsie mon épilepsie na kin et ça na hôpital te bandeko na ba frère ya oto ina wana lopango babi oza malade ndeke donc faut que tiki pa na bango tant que tiki pa na bango ndé il y avait des policiers qui passaient tant on expliqué ba makambu ni zalaki et ça quand même un troupement à biso na kin kumbo zali un troupement banini voilà c'était vendredi OK juste au voyager lundi OK bon on est parti sur bambila wana ba yaki soit bambila wana tu yaki nzambe datende nga bango na ebité donc ba même plutôt parce que ça là qui et humela qui te petchango akufaki d'accord OK bambila bazo ki idée que bozo petchango a quand même malade pour que tike na hôpital OK tant que tike na hôpital et sali ba presque une heure de temps petchango ya kufa entre temps ngai tant bakiti ka petchango hôpital nga ba minga na commissariat OK parce que oza mangambo ya faux l'état ouais mais le quoi yo mto ça na bango faut voilà faut na maboko l'état tout que na maboko l'état l'état beta PV ma belé après sango yo yake mwana wana akufi tango sango yi Paul na ebisio j'étais anéanti quoi na boulé voyage et puis nazo boulé pour perdre appétit na opé pire petit et puis nazo boulé niveau ya yoma comment c'est fait que ezala ngai très dur papa na né yelio très dur a piste na moment wana il y a un moment donc j'ai beaucoup réfléchi franchement mais
nzambe tosambelaka popol akufa te. Mais Serge, on a posé une question sur événement entre nous. To biso mbek total na boy. Ouais. Les Cambouana quand même et là oui, c'est pas toi. Oui. Mais les Cambouana dis-nous la vérité et affecta pe na carrière na yo quand même. À quelque sorte oui. OK. À quelque sorte. Bon, koloba zanga okendekini un peu moi dimi ouais. Parce que eloko na kanisaka mère nanga mère nanga bina sambela obiki mère nanga tunanga 3 fois Mais ça mère aliko Anakin père de kufa papa nanga pasteur papa mabiala pourquoi na pasteur si je sais. moi j'ai grandi na maloba nzambe donc bana bomwana na biso bina lo maloba nzambe donc na ibina sika ndenge basala mabete mère nanga tunanga atalanga boya papa nanga bino ba musicien bon mabele est-ce que na liwa ya mwana wana oyebi likambo na mama nzambe oyo tosambelaka kufa te azomona ngai mama nayebi eloko te eleki nango tolobete masolo mosusu après mère ayo tunanga susu les mêmes questions nayebi mama nayebi eloko te abare na ye troisième fois yo tunanga susu abi mwana ngai est-ce que oyebi likambo na susu ta mwana wana nayebi mama nzambe azomona ngai nayebi eloko te eloko mère nanga loba nanga esalama abi papa nanga soki oyebi likambo te okende nzela mona baninga na yo lobaki nzambe asambelaka akufa. OK. eloko mère aloba yango wana esalama nzela oleka okenda salama tranquillement wana na visa na billet po likambo ezwa ngai ezwa petit wana eboa lota eboa mais eboa lota tikala ya tikala mais ngana ya mikili na ya mikili parce que j'étais innocent. OK. Vraiment innocent quoi. OK. Donc voilà, c'était là c'est une histoire qui est toujours collée non, vraiment là sincère hein, papa là. Oui, je te crois. Vraiment sincère quoi. Moi je te crois. Ce sont habitués à la que les Cambouana appellent les cas. Nga sona na ilo na rolo bano lelo. Ouais. Mabialo kende bera kini les Cambouana ici là. Non dikin non ça la boulot tant ils ont mais la tant les Cambouana comme appeler tes solo. Ba comme ça appeler tes appels les Cambou penza. C'est vrai que muta kufi. Na lingana kene kin na boulot. Moni na osala studio na zana na osala maxi single à 5 titres. Généré 4 chansons. On a oumeli moi trop, na olingana kine kina œuvre. D'accord. Na kine kina boulot, ba on a kina oumeli tout. Na oumeli maintenant. Enfin na maison mais un peu au manquer bango. Voilà. Bango ka ba soutenir yo ponda kuna bino yango. Bien sûr. Ka bato ba cha père na bino poa bango ba cha bino. Mais obi ke image na télé bato ba kino ba na ngo. Si. Magit na oumeli tout na mikili. Mais ba toujours na image. Yango na linga na zo parce que ne ba otala biso boy ba et ça la bango bien. Baotala mabia la zali Serge mabia na biso parce que na époque bitumba pas tout mono bitango wenge bunda. Ah oui. Donc bitumba zalaki Serge mabia est avec nous sur ce plateau de Poutoulé. On va continuer cette émission mais Serge mabia le commis au Betty Musique au Longo les Marquis au Vandi tranquille tant mon beau Vandi tranquille. C'était pourquoi c'est maintenant moi les Marquis parce que les Marquis pas dans na moi kasi yo mo les gens no mo mon clarté c'est go yo après pendant na moi au vent des tranquilles, au vent des silences. C'était pourquoi? T'es la bonne tranquillité. N'a toujours musicien. Non, on habite en période où tant les marqués Panzani. Autant on a parlé. Non. Nabia, bah si tu belé ou beta wana Paris ou mabenga mabiala. N'aimba na ba studio et tout. N'aimba ça on le reconnaît. Mais qu'aux alayo moko na au devant de la scène, boy. Et puis c'est les mots de retrouver la masse nani Emilia. OK, Demingongo, OK. Tu mets ba karaoké, pas jonga et tout. Ça je sais, biso bata poto to yebi. Voilà. Maintenant le ba na bato yo batala Serge Mabiala akinda wapi yo. Yaza ngai na. Soko beti Serge Mabiala. Avant l'album, avant sortir. Avant misala obosala gina osé. Avant misala wana entre le marquis na misala wana période moya il y a silence les aléas. Bien sûr. Il y a on a tout na période on ezaki pour nani pour nous vendre silence. Période on c'est normal hein, ils ara ningona ce que opportunité pesami au sali boulot, ce opportunité pesamite on est là. Mais là toujours artiste. OK. Et là on les a maquillé ko bunga ko jamais. OK. T'inquiète pas frère. Serge Mabiala, je vais citer le nom de 5 personnes. Oui. 4 ou 5 personnes. Marie-Paul,
Oui. Weranson. Oui. Pepe Kale. Oui. King Kester et Menea. Oui. J'ai 4, ouais. Ouais. Mais tu as choisi pour l'acoustique King Kester et Menea. Non, on a choisi King Kester et Menea. Et puis on a choisi Weranson. Oui. Parce qu'il y a mon mentor. Il vient là. C'est bien au moins na tiété. Na tangete parce que neti yoko yemba were normal. Na carrière na fochaye. Oui, mais ça y est zate. neti yoko yemba were normal. Fochaye pour y a pile vieille idéologie, yemta sala qui petit na yema biala zala. Donc fochaye 7 ans après, oyembeli biso King Kester et Menea. Oyo même la Victoria est bimité. Oui, oui. Oyo même ata moi Victoria salité. Pourquoi avoir choisi King Kester et Menea? Tout n'a qu'un début pour nous yemba na Victoria té. Obi on a préféré Wenge. Mais pourquoi avoir choisi? C'est maintenant fanatique en fait, naïf fanatique ya Venanga King Kester et Menea. Naïf vraiment fanatique naï. OK. Na jagi bonke sur na sali acoustique na immortaliser Venanga King. Ya on na sali nzembo wana pour na penser na Venanga ya on à part King na beti de la forêt. Oui oui. Après la sali boro ya Venanga Nico Kassanda. Oui. Nico Kassanda. Oui. Et puis la sali nzembo nanga mo na sala l'album ya album na bimisa awa la poto na 2008. OK. Affection. OK. Donc ça l'album on a yi Venanga Mobola Senzedi les producteurs. On a nalingi to partager bonheur wana en a cappella. Et le mot y avait na King et le mot boy. Oh yembité. Et puis félicitations d'abord excusez-moi, félicitations, on a fait ça que na téléphone maintenant ça la boy. Merci. Félicitations pourquoi? En fait, Oyembi King Kester est mené à même ses studios. Ouais. Mais respect à texte. Merci. N'est pas parole. Tu sais que il arrive que les artistes et musiciens même bandé bon ba commis. Ouais. Ce ba interpréter en ba bunga derrière moko. Bien sûr. Mais na moni au vandi pena na texte ya vie. Félicitations. Et ça musala makasi. Mais il y a quand même toujours on a capé un truc de King Kester. Mais normalement avant na Popol na robane nzima mtsongo interprétango faut interprétango ndenge ayemba yango ndenge salama. On prend. Donc voilà quoi. Tous on a capé là. Papa na fio mama na mushenyo na tinjolo leki chéri comprendre ngai basekiseki nga mingi bacholi nga poete na bebisie éducation afimoke suza komio welelaki toseseize teo lelo nazwi teo lelo nazongi ya zero maiyala meleo takweza monene koki kozima moto ya bolingo te izu yaka lisusu wana mokili yesu zonga tobeleli yo mokili mobebi satana alingi amemela biso mokili olifelo tokoma koyina na kobomana mpe koboyana Mwadibi kaka. Voilà, j'espère que ça voilà, fait énormément plaisir. Alexis Yama moto c'est peli quoi. Si. Mat allez mat bavoa oyo bavoa Ibro Kimvula na boule na yo na pesio mote mutu na ngai. Allez mat Air de France. Depuis Kinshasa salson spéciale à Trésor Yaba Yabanzel na Union européenne. À la bonne na acoustique. Yaba usali bien. Trésor Yaba Yabanzel, Freddy Matete, Lambio Porte Paris. José Badjegate, Baléo Dimba, Mobola Senzedi, Mobola Senzedi, Pinazeka. Certains spécial ici également. Aujourd'hui spécialement, je suis filmé par mon ami, mon homo, mon frère, de Paul Béa. Nakanisi Soussou, nakanisi Lisusu de Paul Béa. Bon, on est tout à l'heure dans l'image de Azanasi ma caméra. Patrick Massidi. Tout sur l'acoustique. L'idée où tu as pu. Idée au bêta acoustique parce que tant que tu boumana na robeta ngo yo sali yango te. Non mais to moni gamba moko brick eye ngako na otala ngo abi amisa ngo kala nzuke utobi mapen te idée wana Popol ngamo pina personnellement na idée wana te. OK parce que boule ngala ki lokola dans sa studio là bisa plan dans la studio. D'accord. Yaki boule ba to mibale ya liboso yaki Mobola Senzedi. Franchement, j'ai dit la vérité. Celui qui m'a motivé.
motivé de faire l'acoustique. La petite nangai, il y a une boule que tout ça l'acoustique, il y a banzembo na sala en 2008. D'accord. La petite nangai, le quoi banzembo sous ban clipté, ça la moi acoustique. On comprend. Après, misa auto travail wana, Yamantia, habité d'après boule, mais avec cause que ça, faut immortaliser que sert, et puis faut mettre sur le moko oyo. Il y a maison mère et puis au lieu que moi kalabo ya ba via kala ngana ina boule na beta tété tété ya taboule mais massa on a kirikou c'est à toi ma belle tu en pose là tété adieu tété ozu adieu tété ozu ngokuna likolo kitana c'est na oyembango ezande ni wekana obi ko perturber nga de Paul Béa obi na perturber obi na bato bana parler babi yanga na yo esili nalongoli mpe motema mpo nayebi eleki ye tobandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana nayebaki te tete soki okotikanga na kati ya londende boye sikoyo ngai yo nayebi te ya ngai na yo ekomi ya motako lobelanga di tete soki okotikanga na pasi oyo nazali oyemango masa naoki posa tabula alamuka c'est marque tabu mukomusu soki mabiala sali boye bino bana rochero boye ngala polyvalent obi kesenga bien moko na yoki yango autrement yoki yango autrement en fait adieu c'était mais na kundulu siko sentir ngana kendaka na mataka kitaka salaka tout ma musique yoka po beba beaucoup morela biso ba Davido ba nani on comprendre yango ba meloman bayoka penza yoki voix bayoka penza acoustique wana ayembeli nzembo oyo lare ezali pelite ya yebisa basobombelinga nga nayoki mpe mingi bazali kokebisanga soki okobombama te oyo eza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo basavure yango epuis bapartage yango ozomprendre biso bavi eza kosomba te biso bina bavi pene ya bato baotala pena bato balingaka bonne musique bata wingi ata vaina ona ye lobi obosa polémique te mais moka na terrain mo na bi vérité c'est na polémique prochain nani asombi bavi basombaka les sous te reprocher mututé mais c'est-à-dire ngai bato baotala penza ngai pona nga ata 1000 personnes so batali pona nga za ça va déjà bala tout et puis travail à qualité c'est qui est vrai bato nyonso balandaka te c'est musala so esalami na qualité makasi c'est vrai ceux qui ata 10 ou 15 personnes batali on devine bana to bandi plango ba 15 000 de vie yango c'est bon déjà tout chango ba ya combien tout chango ya 3 jours je pense ouais 3 jours que ba 15 000 batali déjà pour nga c'est bon mais mabiala loko na zu opena na lo banon affaire ngo na ngana bando yebisa bino ba musicien ngana sengi na bino boso te tape wana yotinda bato bakendaka ko tala banzembo na bino na YouTube nga lingi sikobo tinda bato bakendaka ko somba banzembo na bino na iTunes mais bien plateforme de téléchargement somba polo ngetape wana ya ba vue na bige ele sabino YouTube ezo kotina balar mais bokende koto bato ba somba parce que je ne peux pas nga na okoka ko digérer te nde na bu na ko digérer te que net Kinshasa plus de 10 millions d'habitants bien mais sûr. pour mon ça disque d'or comme problème bien sûr non comprendre et pourtant c'est bandal la pambe sombi yo tout ça kaneti bandal voilà ce gars bandal ba ke iTunes ba sombi na 1 euro to ba randeza pour 99 centimes mais bon ya toto ya télécharger na ba plateforme et tout hein ba plateforme et tout motivé kuna bino botinda to YouTube botinda ba iTunes ngati na gérer ngo mto gérer ngo zali mon producteur Yamanti a produit il doit gérer makambo wana en tout cas donc il est bien obike muko mususu na beto lisolo na ngana aigle Michel Kombe to vanda mabwe
musicien bena musicien jonga za musicien mboka na biso obike alobaka fort achaka makele bele obike mukumsu to gena to kota pa na iTunes boy album ne zali obi total bena boy zéro achat c'est ça. C'est ça. Donc c'est dit nenge to moni atekate na donc c'est que na bande connaît propre ba so manze moni. Est-ce que ba biso ba congolais tout ça na petit ya kusumba ba nze mona ba. Et loko skonga na ngi to ça na bino yango. C'est ça. C'est dit que ndé to aboye so ma bien la BBC. Tout tika maramba bokendo tala na YouTube te bokendo ko somba na iTunes. Lelo kaka eloko zo futa YouTube comme de futa. Mais non parce que bino bo orienté public na bino vers YouTube. C'est ça, c'est ça. Omoni bango bata koto yo, ba petit na bino koto yo, ba games ba na. Tu as raison. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes. So bango bazo misa disque balobana batu bokende ko somba, balobana batu bokende ko tala. Ah oui. Balobana batu acheter. Bino balobana batu aller cliquer, aller voir, visiter. Franchement, na raison. Au salinga bien. Donc il y a Dieu tété mais na kundulu. Très bien. Na pas raison vraiment donc au lobby. Photo et rapper habitude hein. Pas besoin habitude ya ko somba, habitude. Neti na omona neti borona ya Jésus de nuances wana. Regarde-moi. Ah, voilà tout. Ils ont qu'une bien na YouTube. Batu bo chaka ba. Mais combien batu ba sombian? Massa na faire vraiment bravo. Acheter. Ne le wasali. Acheter. Ah même sur na world. World music. Obi faire ana combien de fans au bazana ba iPhone? Bien sûr. Ana bango plus de 100 000. Bien sûr. Imagine que ceux qui ba fan nyonso ya faire ata moko sombi. Azana bango plus de 100 000 fans au bazana. Ata c'est wa kusiko yo. Tolani mwana maya. Si c'est yem d'ailleurs inspiré quoi. Ah, il t'a banni plein idéologie. Congolais et tout ngani tina. Donc il est tout bien, il y a un balandaka. Boki na YouTube te, boki no somba ba mise na biso, bo somba. Voilà raison. Neti faire penanda azana na regarde-moi na ngana linga avec ça un mois. Ko ça un mois non te. Non te. Abeta ta single d'or. Bo sombi ngo beta single d'or et ça la bien. Bongo ekendaka bien. Il y a aussi disque d'or, il y a aussi pena. Tout ça na besoin nango. Aozwa. Moni wana na lingi yango démarche nango komi yango. Aozwango. Na on a besoin que aujourd'hui nos artistes musiciens que botika kotinda ba fan na bino ba kendaka na YouTube. Kende go tala clip, kende go tete. Arrêtez. Tu as tout à fait raison. Botinda bango allez acheter. Bien sûr. Parce que non tu le bano awa. Ce kaka imagine kaka ke kasavu ba pamba esombi nzembo moko ya Serge Mabela. Obike na biso ke so émission boko otikela ngata mo 100 000. C'est ça. Mais bon, voilà. Toi, quand tu as Serge Mabel, mesdames et messieurs, tout à l'heure, Home Acoustique, il y a Serge Mabel, il est déjà disponible sur YouTube. Donc, il y et puis, vous bénéficiez quand même d'un savoir-faire et artiste musicien. Ouais. Et puis également donc, les artistes. Donc, s'abonner. On a une page là. Ouais, Facebook à Serge Mabel là. D'accord. YouTube à Serge Mabel là. D'accord. Et puis, Instagram à Serge Mabel. Ouais, s'abonner, ça l'a bien. Ah, d'accord. Ok. On s'en est bien. Merci. On s'en est bien. Trop yoga sunini na ngana fona ogo ça sunini wa et l'autre beta la ferry hein oyo sali makambo vous comprenez wa oronga na wi heureux wa oronga na wi papi masitanga bozoba liboso po mwana nga nawelaki mariage baungu ya bato kolandaka te nayebi sheri otianga rido ya ndakoro baninga bakendeke wikende bazonga kara oya yo sanza mobimba omonani te
bimelanga pasi prise kosalanga bien likelemba oro na boite Fou ya bandinga Serge Mabiala, merci, j'espère que cet extrait a fait énormément plaisir à Hugo Mbala Basse. Oui, non, les marquis, je sais Hugo Mbala Basse qu'on a pensé comme ça mon connaître c'est que Yama Denis Betou, heureux anniversaire à Ma Denis Betou, et comme ça main sur cœur, toutes mes condoléances à Kofi Olomide et à la famille Olomide. Vraiment, donc, franchement, touché le moi bien. Mes condoléances à Quadra Koraman, à Pilivé, le topé de mère Rabiso Mami. Vraiment, na kosala tout soleil en route na masana soleil wanga. D'accord, ça abinanga soki jour matin ozala na accompagner masana ngai soleil. OK. Là nous partir na matanga ya mère Rabiso. Donc voilà quoi. Voilà, son âme repose en paix. Donc voilà, que l'âme de maman Ami repose en paix. Et j'espère qu'elle a fait quelque chose de bien. Elle nous a donné, nous, Kofi Olomide. Elle a donné Kofi Olomide pour l'Afrique. Ah ouais. Mais également, sans oublier, il y a Joniko, l'informaticien. Enfin, Batoubaï informatique. Il est déjà Yebaka. Tuturoba. Ah, Tuturoba à Londres. Donc voilà, on va. Nasser nango via boire trop. Mama Rifa à London. Mama Rifa. Tokende kibokila ilungu na ba mes amis. Tokende kibokila elongo na ba mes amis likonga na ngai kitisa makako mingi tolotolo na ngai ekwesaka pakasa sami mikobi angana tikeli bango bakabola basabotenga ye lichochokolo nobe bapimi ye lubu ya motambo na ye bapakola makila na bibundeli na bango po balobaka bango nde balega chasser bebe mbimba bango nde balega chasser jise bajegate bango nde balega chasser popol mopasula e oh kape jora ye c'est là Jama Konzita malembe je sais mungu barezi na pesa qui passe pour yati on a beti lokwa magola simba to beta joma to pe na kanisi yo siko vocal oyo pona nini fa yebi makata ngo kina le marquis oyo za jeton vocal oyo jeton oui oyo za mboki je crois pas non mais je crois pas omoni popol le roi solo moko on a nzemo monte kiza beta na maison mais bacha kombono te bacha ngana yembaka banzembo ça dépend dans tous les événements où on a vivre pas si bokila e bokila ngo yo pe tokina ki bokila on a ba mes amis on a expliqué ote bayembi ce qu'on a expliqué yo tokina ki bokila elongo na ba mes amis likongo na ngai kitsa makako mingi tolotolo na ngai ekwesaka pakasa ngai na tikile bango bakabola basabote ngai lichocho kolondombe bapimi lubu ya motambo na ye lichocho nini lichocho kolondombe elakini mukole logo kasi kole logo te ezala wala mbati na yo mutu mo baye angami la nguntsala mabiala ezala mo inspiration kaka na imba na ngaka normal c'est vrai frère bah mais c'est jamais boyemba normal normal one is expression pena kanda nani mbokela oye bien que ce soit kanda au boulego bi ngai nzembo na ngai basinyango kabose makamuna nga basinya boye muntero meminga popola vivant makamunyo so biso tuti mais ça fait ça la mal nzembo na yo puis bache mutu su ni feto yaka gigi bokolo moni faut le banoka boiti pour vocal on a bien tant zwa kango tant kangisi yango tobi non yana par rapport à ningo na te par rapport à vocal na te on vocal wana et nzembo na nga sala bana kala rien à voir avec ma bali marqué ça dit ya kutu nzembo na nzembo na bomi nzembo na ti vocal d'accord comprendre ya ki nzembo mbimba na bomi nzembo wana na nzembo wana na bomi yango na chango vocal rien à voir avec ma wenge dire fana kuna mambo kutu douane Serge Mabiala ah oui fumo bandinga aux fumo merci frère yo mo bato boko ba roi lelo yo boyino ko zanoro po zaki roi déjà depuis tonga pe bindango kaka ki bokozi ba pesa ngote ndeko na ngai soko pesa ki bokozi na boya ngote
des rois de la forêt Mais ça kao déjà. est-ce que comment bien là nini comment bien là non pour du vrai on va t'expliquer un combo on a vu dans caisse qui seulement dépose en pour bango ba mobiala y a les mêmes yo mabiala d'accord il y a les mêmes mobiala la c'est kubiala donc bazo bazo Sangela yo bazo kumbi sato kubiala bazo peso ki bokonzi mabiala d'accord ok c'est vrai pour les frères mabiala mokonzi ya moni ngai nakele la raté nga penanza maman nga moi je galère pas natala ba masa musuba ba sala ba interview na bakino mabiala na mikila kuma clochard ndoka biso de bige yo suka na bosser na otango tu kombote mais baloba yango qui mabiala na mikila clochard au moi je suis pas clochard. Moi j'ai mes enfants, j'ai ma femme à la maison. Ouais. Nana moi petit boulot na ngai. Ouais. Na ndenga mikili. À part maman ndoule. Ça va déjà. Vous comprendre. Donc c'est essentiel. Ouais. Mais en fait comment on bien là on a t'expliquer avec ça est-ce que ba kombo za nango hôtel à éviter. Petit wa mukonzi. Comment on bien là et à kuma ba konzi. OK. Pour les frères, on a vieux caisse t'abisa ngai. D'accord. Ay petit na comment mo bien là na ba bien là na pareil. Mobiala sikuza na ninga bandundu mobiala mais biso na ninga baton et ça mabiala d'accord ba chef d'accord na bandundu ezabo na ba Congo ezabo voilà Congo central Congo central en fait ça on a ninga na mikumisa na ninga ba oba kombo wana donc ezabongo voilà c'est bien nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission à Mputuléo mais na avant tout kabona on a quand même avis na yo sur le projet que Ferrigo est en train d'apporter pour vous ex ancien à maison mais pour ne pas dire ex projet en yomoro au monde en andene bon en tout cas projet on moko nazoki on a moi mbrema bolwa na ba boulot na sala na moniki mona maibo tsabanzembo mais j'ai consulté mes frères mes grands frères mes amis na staff yanga habité ya suka na boule mona mai ya boule wakutu boule wana fallait venir sur une zone à Zouaboulango mais mtazi boulango ya master nana question mon nga na poser mais non posant binoté faut faire rien mon te répondre non si ça masa ziboulou wana ke asala album na ye a penser la baninga na tout ya kala wa betana bango bacha quand même banzembo bacha banzembo OK nga zo na mburima mais masa bité tsanzembo eza suka la boule et puis na tchaki penzembo nanga na ozera masa kana ikini pour ça la promotion ya nzembo na regarde moi donc azoya la système to banda oya déjà OK après to bana boulot d'accord bo bando travailler na studio na ye pour na nzembo na yo album na ye album mais nzembo sko yo yemba on na ye nzembo na to yemba na ye d'accord mais rien n'empêche que mama samso chapi ba mo ba idée ba Emilia ba Lacoste ba JDT ba Jani ba Bindombe ba chamo ba c'est le mo ba idée quoi quand ndengeza ajani azana Maroc ajani ajeje awete ya ba tinzembo na ye atinzembo lelo kuma na email tika pa budu ekomi atinzembo na ye merci c'est ça ane pepele bomona ki santa kitoko pepele na sepeli pina ajani azana bien Serge Nobel merci nous sommes arrivés à la fin très bien merci natiki au solano ba fan na yo oui ça bon quand même mot de la fin pour na mot de conclusion pour na émission au na ba fan no tout ba otala non ben émission on espère nango franchement Popol ya te posa wana na espère na émission oyo ezara émission mo classe pour mo de la classe il y aura bien il y aura posé ba question un peu il y aura bien et puis standing ya makambu ça va merci na holding un jour pendant la émission go merci voilà yo mo pe invité ngai yo mto honorer biso biso plaisir na biso za on est la deuxième fois oui première fois tu rataki rendez-vous les lots réalisé ngo les lots c'est bon donc voilà au moins que tu réalises un moment bien moment bien tant acoustique et bimi ndeto solo nako boira ba si tu non solo ba tu na yo vraiment boskizanga na za moi esprit otanga na bosanité Nicodème papa na Bradley Serge Kusakusa na bosanité JC Badjekate José Paka père double na bosanité José Paka Lingomba wana ba pire te wana wa manette po bangambo yo po otanga obela bien quoi bolimbisanga vraiment bolimbisanga aïe
omoni bango donc kitoko merci Serge na bosa peut-être wili likai États-Unis d'Amérique na pesi mbote na José Onokoko Godeyamba na pesi mbote na Emeko Kitanga Victor Mavinga en tout cas basé belé en tout cas merci Daro Picasso Moukubel, ami Moukubel, on est ensemble. Bébé Mima, Maman Taïra, Kylian et Farel. Et puis, Nabosente, Jolie Boleb, Moissi Kitoko, Gino da Silva, Mbote. Merci. Merci, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci infiniment à Nabato Batali Biso, Napesimbote, na Gigi Bokole, Napesimbote, na Fiston Manissa, Ioli Konga, Napesimbote, Nabatutu. Et merci infiniment aujourd'hui. Spécialement, j'ai été filmé par mon ami, mon homme, mon frère. Donc, Paul Béa. Nakanissima Mbebele, Paul Béa. Derrière cette caméra, merci à toi. Merci à Guylain Ansebe qui nous a également assisté. Merci à Hugo Mbala Basco Mutsunangai. Mukongo Muswahili Makolomi Bale. Donc merci à Patou Moano. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Aigle Royal Michel Kombe qui a réalisé, je le dis. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'un Poutolio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.